Bandeko, bana ya Congo central, bana ya République démocratique du Congo Mobimba, bandeko ba Congo plus particulièrement, pe ba Congo ya mokili Mobimba, bana ya Congo ya mokili Mobimba to pesi bino mbote na ngonga oyo bozali kolanda biso, bino ba ebozwi libako ya kolanda biso na ba télévision, bino ba ebozwi libako ya kolanda biso na ba téléphone na bino, esika bozali pe na mituka na ba bureau boza installé confortablement. Topesi bino mbote pe tosengi na bino en tout cas bopesa biso moins quelques minutes pour que tomeka kopesa bino sango ya mutu oyo tolingi kolobela sango ya makambu oyo elekaka na Congo central, sango ya makambu oyo ezali ya motuya epai na biso esengeli toyeba ngai pe nazali mwana ya Congo central esengo ezali na yango tokoki kolobela na biso na Kikongo parce que bakolo baloba na koloba yango na mongongo na biso konso diambu yintangwani e konso ntango mpe ye diambu dani. Donc ngunga ekoki lokola kifoeni tuka mamu maonso no malutila la wila ntangu bankaka bamona bankaka vraiment bakala yekiadi yengenda kanti uno tuizidi mpasta vova kadi diambu dia onso no yintangwani e konso ntango mpe ye diambu diani. Bana ya Matadi bambota beno, bana ya Lukula bambota beno, bana ya Mbanzangongo kiambote keno ndibu za onso besingombe beno ba onso tuluveni kiambote, ba Congo ya diaspora Mobimba topesi bino bambote, bantandu nyonso bino nyonso topesi bino mbote mingi. Ya liboso boye baete tukolobela ndeko oyo toyebi malamu ya zalaki bongo ministre provincial ya intérieur ya Congo central. Kombo na ye Constant Manvidila Ndo Manuel. Ye azalaki bongo ministre ya intérieur ya Congo central. Boyebi makambo oyo elekaki azalaka bongo balongolaka ye na musala pona nini akendaka na mission na esika oyo akendelaka mission nde makambo elekaka ministre ya Congo central apesaka ordre pa ya attaché de presse na ye abetaka mutofimbu kasi oyo emonanaka ezalaka ete fimbu ebetamaka kasi ebetamaka pona nini batu bayebite nini elekaka batu bayebite na yango lelo to ye liboso na bino kasi avant to banda en tout cas nous allons nous adresser à tous les Bakongo toko sepela esalema mingi na Kikongo bambuta bampangi batata e bamama beno bako Congo central yenza ya mvimba bampangi beno lutakutolanda mbifulu bampilangu mpila beno lwa mona des images za luta mo Facebook lokola tata ministre tata Constant Manvidila kayenda commission kundembo nord beno kalwa yangala ko mo image zina lwa mona kiadi lwa mona nkenda tuizidi unu munkumbu ya tata Constant Manvidila to lomba ndoloki dodokolo lutusila lemvo beno lemvuki la beto bana Matadi beno lemvuki la beto bakongo ya inza ya mvimba na yina misalemaka na mois ya décembre ya année passée na boala ya ndembo nord wapesika papa Constant Manvidila ex-ministre intérieur ya ne pesaka ordre ça un dérangeur un voyou ya ne vandaka déranger na séance tenante na salamaka na boala ya ndembo nord wapesika papa ministre intérieur batumaka yani na le gouverneur ya Congo central ça mon mission na tina ya mambo ina ba tekila kantoto na boala ya Congo central na tina ina betome kuiza na lumbu kiayi sambeto lumba beno pardon na ina melutaka parce que vous savez papa Constant Manvidila ye azali mutu oyo abokwami pa ya Mukongo papa na ye kombo na ye Manvidila Clément ya butamake pa ya Mukongo vous savez le papa ya Bakongo liboso alobaka munoko akoloba miso ya pamba pe akotala boye papa ya Mukongo oyo ase respectaka akotala na miso ya pamba boye mwana a comprendre que oyo papa azali koloba na sali mabe tout comme akoyi koloba tout comme peso ki amoniki alobi atali na miso mais mwana comprendre te toyebi ba papa na biso ndenge bande ko agir akobeta pe fimbu biso ba nyonso za ba fimbu bana mingi tina mokola lelo pa Bakongo baza ba fimbu kasi nyonso ane ezalaki kaka pona éducation ya bana et papa Constant Manvidila excellence Constant Manvidila onga na kobengaka tout le temps excellence Constant Manvidila parce que azali ko mériter ba benga excellence na mokolo wana agisaki a se comportaki comme étant papa Mukongo
j'espère ete bolimbisi biso nano na oyo esalemaka po ete bozwa ngonga boyoka biso. Papa Constant Mamvidila on a kopesa moi profit na ye azali bongo moto lokola bato nyonso atangi asali ba étude na ye akendaka poto azongaka mais aza mwana ya mbanza ngongo oyo abotama epai ya papa Clément Mamvidila ya koli na mboka allié bampuku akoti bachase asali nyonso oyo ezali bana basalaka ya bakongo à l'époque toyebi malamu. Et à côté na monde ya entrepreneuriat lelo azali entrepreneur atonga na mboka Kinshasa azana ba résidence na Kinshasa abande ko sambila na oyo babengi bongo na témoin de Jéhovah azali ndeko ya témoin de Jéhovah mais lokola bandeko ya témoin de Jéhovah basalaka politique te. Papa Mamvidila lokola papa na ye papa Mamvidila Clément abandaki koya komonela ye na komona nila ye na ba vision azwa koloba na ye ke ngai musala na banda esuka na nzela ata mwana moko ti akoki ko achever akoki ko continuer musala wana nde papa Constant Mamvidila l'ex-ministre abande komona ye te non papa azoyaka kolobela nga mingi na moni ete ngonga ekoki fona sala pona population na nga ya Congo central pourquoi pas pona Congo mobimba nde azwaki décision alobi abandi na kolongwa na esika bondelaka na témoin de Jéhovah alongwe na témoin de Jéhovah parce que alingaki azala libre asala musala wana malamu parce que avant que bomona en tant que ministre intérieur a postulé en tant que candidat na compte ya IDPS en tant que candidat député provincial puis national malheureusement ici mbakate mais le ko la bayeba ki ba compétence na ye ba monaki ye nde azalaki repêché na kati ya exécutif ya Congo central nde azwaki décision ya kosala pona a population na ye koya ayaki abundisa makipe mingi parce que toko rappeler bino bandeko ya Congo central bandeko ya Congo mbaba Congo mobimba na que élément oyo même les citoyens numéro 1 ya Congo Fati Beton azali kolanda yango j'espère que tu azo comprendre que na auto zali koloba ndeko Constant Mamvidila abundisa maki makasi na kati ya exécutif ya Congo central toko beta yango lisolo awa pourquoi akendaki na likanisi ya kosalela population nde azwaki décision kasi ba ete Constant Mamvidila azali déjà na ba entreprise na ye oyo aye moko privé oyo ageraka oyo afutaka plus de 500 personnes bazana na ba entreprise na ye afutaka donc soki ayaki na province ayaki te pona koluka koya ko s'enrichir pona koluka koya ko na mbongo bilé mais ye ayaki pona asaye la population malheureusement ba congolais toyebi malamu ete na mboka na biso soki oye pona ko saye la population mingi tobundisa makaka mingi bato ndengo wana babundisa makaka. Et tango ayaki na exécutif ya Congo central, je vous assure que azalaki soda makasi, il y a le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo que j'ai salé en passant parce que na 4 mois pamba o ya salaki na kati ya Congo central visibilité zalaki makasi na 4 mois ya pamba o ya salaki na Congo central asalaki makambo ya motuya et puis azalaki bongo utiliser makasi epai ya gouverneur ya Congo central tokoyebisa bino oyo ye asaliaki na kati ya province ya Congo central na mwangonga moke oyo bapesaki ye tokoyebisa bino yango pe bo comprendre ye azali nani ngo tosengi na bino bozwa penza ngonga bolanda biso ndeko Constant Mamvidila excellence ye azalaki vraiment au four et au moulin mokolo mususu na tunaki question alobaki na ngai Natuni, mais excellence, vous travaillez comme ça, pourquoi vous en avez reporté, au Kobimana Tongo, pourquoi Ndaku, vous allez Ndaku, tout le temps cabinet, tout le temps terrain, Ayebisinga Kengonga et Kokaki pour Kenya Kosa et la population. D'ailleurs, population Bangomoko Bayebike, c'est qu'à Nyon sur le Kambobandi Kozala, au Italie, insécurité, to Italie, Makambu Yamabele, ndeko Constant Mamvidila abandai kozanga te kokoma esika na po ko trouver ba solution na makambwana pe ko ya ko luka ko proposer epai ya ndeko Grace Kwanga Maswanga Bilolo gouverneur pour que azwa ba décision par rapport ya makambo o ezali ko salema na kati ya Congo central tokomeka kotangela bino mwa moke makambo oyo Constant Mamvidila asali tango azaki na kati ya Congo central tokomeka kotangela bino mwa moke parce que abande koloba yango mingi tango abande ko sala
campagne naye campagne pour comme député abandaki déjà koloba yango ba intention na ba ambition na ye o azali na yango pour na koya kosalela peuple mukongo, pourquoi pas ba congolais na kati ya province ya Congo central. Ya liboso te ba ete ndeko Constant Mavidi Ndo Manuel o tozali ko présenter na mukolo lelo alitaki makasi asalaki plaidoyer makasi et puis alobelaki makambo oyo autant de fois na conseil des ministres on a likambo oyo etali paiement ya ba animateur ya ba ETD. Donc ba entité wana oyo zaka constitué na ba capita, ba chef du village, chef de quartier, ba chef de secteur, tout ça ba administrateur des territoires bazana kati ya ba ETD. Alors appelé daki makasi pour que bato na banda ko futa mabisika nyonso to bande ko leka nandiko Constant Mavidi là, j'espère bien que bandeko o bazali ko landa biso ba comprendre makambo o bando lobelango mingi mingi. Était ba chef du village, ba chef de quartier, ba chef d'avenue, ba capita, il faut bazonga ko futa ma parce que ba futa makate, faut bazonga ko futa ma pour que musala na bango et les bien parce que ceux qui bango ba futa ma bazali malamu ba ko agir kitoko concernant insécurité na kati ya bisika tozali ko fanda. Ndeko Constant Mavidi là hier lisusu appelé daki makasi parce que budget ya Congo central ya année 2025 tant ba votaki yango ezalaki moins ya 1 milliard ya dollars. Mais ndeko Constant Mavidi là hier moko na kati ya conseil des ministres atelemaki pe alobaki budget toté pour na Congo central eza muke ne bitumba ibandela ki wana yoza nani yozo mikanisa nani ozoboya bwendengi mais tango asolaki na le gouverneur grâce kwanga maswangi bilolo budget wana eyaki kolonga ya moins de 1 milliard et komaki na plus ya 2 milliards pour na Congo central. Donc wana ezali makambo oyo Constant Mavidi la abandaki nanu kobunda pe yango mutesalaki babundisa ye. Hormis cela tozo lakisa bino oyo Constant Mavidi la sali na kati ya Congo central. Constant Mavidi la asimpliquaki makasi, en s'impliquaki makasi et puis présence na ye ezalaki remarquable. Toko banda liboso parce que ngai na kendeki pembe na ye na moment oyo wana ona ko banda par rapport à makambo onga na moni na misu. Vraiment ba kolimbisa biso ndenge to lobana lingala parce que to na posa ko lobaki Congo te lingala te tout ça to sangisa po ekozwa biso temps télévision eza likambo ya temps. Donc oyo ngai na monaki yango nazali ko bisa bino na mwangonga muke o Constant Mavidi la zalaki na kati ya matali na exécutif provincial ya Congo central. Mukolo oyo incendie esalemaki na pont na port ya matadi Constant Mavidi la akendaki azalaki présent a s'impliquaki pe apesaki ba conseil azwaki ba orientation oyo ayaki nango pa ya le gouverneur est-ce que nini asalaki pona likambo wana ba précaution nini azwaki to éviter. Constant Mavidi la azalaki pe mukolo oyo ba installation ya CEP elingaki ezwa moto na matadi ba image ezali to banda ko tshela kabino yango petit à petit oyo ezali premier numéro to sala pona moto oyo to lobela Constant Mavidi la ezali numéro ya liboso to sala. J'espère bien que tant to bando sala ba différents numéros bokolanda malamu et DG ya CEP ayebi oyo ba solaki na Constant Mavidi la amemaki yango epai ya gouverneur nini esalemaki na sima toyebite wana ndeko gouverneur nde muta kopesa biso suite ya oyo ya salaki na tina ya likambo wana. Excellence Constant Mavidi la asimpliquaki makasi pe personnellement parce que azalaki mandaté epai ya le gouverneur asimpliquaki makasi pe personnellement na likambo etali arrestation ya ba chasseurs prisonniers oyo bakangamaki na mboka ya Angola bazalaka 7. Constant Mavidi la à chaque fois abande ko binganga nazalaki ko accompagner to bande ko kene na consulat ya Angola oyo ezaka na Matadi pour na ko gérer makambo wana ye moko asimpliquaki ba image ezali à l'intégralité ezali soki bozana pousa nango en tout cas tokopesa bino yango numéro ezali affiché na se ya télévision ezali 089 98 78 68 4 089 98 78 68 4 eza numéro oyo bokotunela mituna et puis numéro oyo bokokomela biso na WhatsApp pour parce que déjà na promettre bino que Constant Mavidi la ngonga oyo excellence Constant Mavidi la azali na poto akende kotala bota na ye
Mais ngai personnellement na kosala l'effort pour que Constant Mavili aya tout ça l'année émission longo ba question oyo bokotuna na numéro oyo to affiché yango ndenga na kotuna ye Constant Mavili là. Donc bo banda déjà kokoma na WhatsApp pe na message normal. Tozali koloba bongo ete Constant Mavili là a s'impliquer ki makasi na dossier wana ya bandeko chasseur o bakanki na ngambo ya Angola ti bakoma ki libéré. Malheureusement, ils ont battu musu ba diembelaki na likambo yango balukaki ko s'accrocher na ngonde ti bango mutu basali nzoke zalaki bango ti. Ezaki likambo ya Constant Mavili là. Na ndenge ba longwa ki kuna, na ndenge ba bimaki, na ndenge parce que c'était prévu ba bimela na nzela ya noki, ba leka na Matadi, gouverneur amona bango pe bazonga. Et d'ailleurs, Constant Mavili là, ceux qui bandeko nyonso gombisi ba landa biso ba chasseur wana ceux qui ba landa biso ba ko témoigner ba koloba ete ya solo tozalaka en communication na Constant Mavili là. D'ailleurs, ba bandeko promettre avant que azala ba longola na musala ba bandeko promettre que ba koya na Matadi pour que ba mona bango ba yamba bango pa ya gouverneur. Malheureusement ça les m'a quitté pour ba longola qui est. Constant Mavili là a s'impliqué ki makasi na dossier ya manque ya électricité na Mbanzangungu pe na Matadi. Na Mbanzangungu na cabine ya Ofitra, Constant Mavili là akotaki ba bureau o ya akotaki bandeko ya SNEL Mbanzangungu ba yebi. Constant Mavili là akendaki kokutana bongo na directeur général ya SNEL parce qu'il maîtrise bien circuit wana kende kokutana directeur général ya SNEL. Directeur général ya SNEL abengaki directeur provincial ya SNEL ba image ezali na yango. Constant Mavili la kendaki ti esika babandai ko réparer cabine wana ya kala ya Mbanzangungu. Constant Mavili la akende kokutana na directeur provincial ya SNEL ba kutuna ibandeli c'était pas facile parce que ngana kota kimbangu na caméra tout ça ko kota boye directeur alobi mais comment est-ce que vous entrez dans mon bureau comme ça pourtant m'avertir vous venez vous entrez et je vois des caméras qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas ba discuter ki moi mokena Constant Mavili la excellence Constant Mavili la ebisa ki ngai kanga caméra to solo la malembe ti ba ko se comprendre ba comprendre ka likambo za boye d'ailleurs ba linga ba induire ba on erreur jusqu'à ce que solution ezwamaki tango ba cabine wana ezolonga na Kinshasa ezokende Mbanzangungu ezokende pour le Matadi. Constant Mavili la était informé à la lettre de si on a bandé kolandela yango. Malheureusement ezalaki susu na batu ya Mbanzangungu o baluka ki ba s'accrocher na likambo yango ba bima lokola bango mutu babunde nzoko ezalaki bango te toye a pona ko sala ba publicité ba tuté toye a pona ko tanga ba kombo ba tuté mais tozali koloba makambo ningi lekelaki. Heureusement les jours oyo premier ministre ayaki na mboka Matadi batu wana o baluka ki ba s'accrocher na likambo yango ba kutana ki na excellence Mavili là j'étais présent tant bazali ko solager vous avez bino makambo bo salon non excellence comprenez ezaka business to bundela ka population tout ça mais ezalaka te likambo na soki bino te batu bo sala ki yango ezabino te eza œuvre ya Constant Mavili là bampangi ya Matadi kabini na ya izi pa benome za ba ya très bien so kabini wana ezika kana erreur ya bandeko ya SNEL soki eyaki mosusu malgré la capacité où le longo bani pensate ya wana nde monanaki soki mosusu ezalaki remplacer c'est grâce aux efforts ya Constant Mavili là. Personnellement na tuna ki question excellence Constant Mavili là comment est-ce que vous allez s'impliquer si na mambo ya ba électricité boya lobby au ministère nangai ezali ministère transversal. Donc quand il y a l'obscurité dans un coin de la province, cela veut dire que l'insécurité va s'accroître. Ce qui est insécurité, c'est que s'accroître pour l'insécurité, obscurité, courant exalté. Et qu'il y a beaucoup de gens parce que nous avons tout la sécurité. Donc, nous avons courant exalté pour l'insécurité et ma casse. Telle la réponse à ça. Ceux qui te vivent dans mon lit, insécurité et ma casse, il y a des gens qui s'impliquent presque dans ma casse. Boye ba été Constant Mavili la bunda ki natina na yango. Personnellement alors, il peut mutu mususu te yemokos. À côté likambo après 5 jours solution ezwami. Constant Mavili la a s'impliqué qui personnellement na dossier ya batir ya babal o esalimaka na Matadi oyo policier betaka masasi na liboso ya ba élève. D'ailleurs, il a été interpellé dans l'Assemblée provinciale à Kindaka pour répondre. Mais moi, je me rappelle, c'était lors de l'itinérance du gouverneur, Otokendakana gouverneur na Luozi, ne Salemaka, gouverneur avait instruit personnellement de Constant Mavili. C'était dans une chambre d'hôtel que na salaki élément on a ba vidéo ezali, ordinateur yango tout est ici, ba vidéo ezali.
nde tosalaki élément wana oyo etiaki mwa kimia na mboka ya Matadi. Il s'est impliqué. Donc azalaki au four et au moulin. Constant Mamvidila a s'impliqué na dossier ya grève ya enseignant. Toyebi biso moko année o ndenge bandaki. J'ai des vidéos. Constant Mamvidila avait fait la ronde ya l'école na Mbanzangungu na Congo central. Tokendaki voix même tina ka voix ya tokendaki ko vérifier effectivité ya rentrée scolaire tina madimba tokendaki koto wana nyonso pona tokende kotala ndenge Constant Mamvidila avait eu le temps ya kosolola na ba enseignant à convaincre bango batangi sana no bana na biso bazongi sana no classe et le reste on va voir après. Ba enseignant ya ki vous primaire ba yebi, ba enseignant ya ki vous secondaire ba yebi, ba enseignant mingi ya kavoya ya Mbanzango isika nyonso Constant Mamvidila lekaki ba yebi. J'ai des images ce qui réalisateur na biso azali vraiment misapezo sala malamu akobanda ko coach la biso abana ko insérer juste quelques images ya ba activité nyonso Constant Mamvidila sala. Constant Mamvidila ndomba nwele a s'impliquer aussi na incendie o esalemaka na Kinkanda oyo mutuka eutaka mwanda na ba produit ya hydrocarbures na ba essence tout ça. Constant Mamvidila s'est impliqué parce que insécurité peut kotaka na période wana na Kinkanda na Matadi na Régal. Constant Mamvidila a s'impliqué makasi na insécurité na kati ya Songololo à chaque fois. Na tuna excellence mais ndenge nini yobo ya lobi non ministère nanga eza ministère à dormir debout. Donc tant que là les athées et puis le gouverneur tant que zali koloba boy azoye bakeno Constant Mamvidila zaki soldat naye soldat ko sakanate soldat o ezakeno a telemi soka lobi allez-y et puis pour votre information Constant Mamvidila bande ko zo même mbongo na ye entreprise et bande okota na ba mission bande okende parce que le gouverneur azali koyeba. Ce n'est pas chaque moment qu'ils allaient qui mutalengo bima ba pesi frais de mission. Parfois ils allaient qui excellence kende nanu soko ye toko régler situation wana et mbongo mingi lelo etikali na province ya Congo central ya ba mission oyo Constant Mamvidila sala tina mkola lelo azo ya ngote ndeko gouverneur nazo yebiso makambo oyo oyeba yango excellence grâce Congo maswangi bilolo ba mbongo mingi Mamvidila asala abimisa pona okende ba mission oyo bande kotinda ye azo yango ti bolongola ndenge bolongola kaye wana eza na ngambo na bino nazotalisa bino kaka la personne ya Constant Mamvidila. Constant Mamvidila a s'impliqué na conflit ya ba avocat na ba magistrat esalamaka na Kimpese bandeko ya Kimpese bayebi likambo wana ba notable ya Kimpese bayebi likambo wana ekotsaka insécurité na Kimpese. Constant Mamvidila akendaki kofandisa bato wana ye moko kuna pe makambo wana nyonso esalemaki na kimia elekaki pe bayokanaki. Malheureusement ba clause mingi bayokanaka ekomaki tina sukate pona nini parce que balongolaki ye ndenge bomonaki na kokoma na dossier wana ndenge monor to gagner temps. Constant Mamvidila a s'impliqué personnellement na dossier ya carré minier bampangi ya Lukula benomeza bana vate ya Lukula na territoire ya Lukula administrateur du territoire Lukula yebi esika wana lisolo ya ndeko Kadhafi oyebi yango bien. Parce que Constant Mamvidila tango tokenda kuna nous avons même été braqués, on a failli même la mort parce qu'il y a des militaires qui se trouvent ndeko gouverneur kwanga bilolo ndeko gouverneur grâce na yebite kuna na Lukula ti lelo dossier wana eza ndenge nini esika bakenda ko kosa ba villageois Lukula et pas ndeko Kadhafi ba koti babandi ko exploiter et esika wana ezalaka na ba soldats oyo baza même affecté te baza na fait des routes te bazalaka kuna on a failli mourir kuna na ministre ya justice Mbuta Edouard Samba na ministre intérieur tant tokendaka na délégation ya la police basoda malheureusement basoda na babanga te babwaka biso jusqu'à ce que bazala mana posa batike parce que baloba na biso bo pousa na te situation wana ezali na Lukula bampangi ya Lukula benomezaba situation eke kuna. Constant Mamvidila a s'impliqué personnellement dans le dossier à conflit entre la population et les militaires na camp colonel Ebea. J'ai des images. Constant Mamvidila a zalaka na mission fois qu'il est dans Ndembo Nord ayoki kuna na camp Ebea e indi Constant Mamvidila akima mbango akenda kosilisa makambo wana conflit ezalaki ya ba limite
entre Kaimbeya na bandeko basala kabilanga kuna na sena tene bandeko ya mbanzango lutomeneza ya nini leka kuna solution ezwamaka déjà boye consommer ville azui a conforter batunyo so yoki bango pesi conseil solution ezwamaka lelo bandeko ya loma bakoma ko sala bilanga grâce à Constant Mamvidila. Constant Mamvidila ndenge azali wana en s'impliquant makasi pour la rénovation du climat de paix et de bonne collaboration na village ya Mbanza-Sanda. Village ya Mbanza-Sanda o ezali pembeni ya fleuve Congo na Luozi. O nzeleke Luozi avant ko mboka ya suka pour traverser nzela moko ezalaka na gauche, village moko ezalaka kuna babengi Mbanza-Sanda. Ba pesa témoignage balobi depuis Congo eza Congo mbala liboso tomoni mokonzi ya l'état aye na village oyo. Et c'était Constant Mamvidila. J'ai des images. Donc là bino ba image wana. Petit à petit beaucoup bandolanda biso yo za na posa ba image nyonso ya makambo nyonso na salaki na Congo central numéro ezali wana ezali affiché 089 98 78 68 4 esika boko koma esika wapi boko tinda ba message toko pesa bino nyonso boza na ngo posa bomona na mboka wana balobaki depuis Congo eza Congo depuis Congo central eza Congo central ezalaki pour la toute première fois bamona mukonzi ya l'état akomi na mboka wana mais Constant Mamvidila akomaki na mboka wana pour akende kosilisa conflit ya ba jeune et ça plus de 30 ans ba bomanaka ba betanaka kuna donc pas moyen entre les deux villages. Constant Mamvidila akoma, j'ai des images et puis solution zwamaki malheureusement ba résolution nango esukaki kaka entre guillemets parce que na mission wana ya suka ezalaki mission ya 3 jours ezalaka transformé na 14 jours parce que makambo eza tellement ébélé na Congo central nde esukaka na nzela. Constant Mamvidila a s'impliqué lisusu na dossier ya insécurité na village Kilao. Dossier à village Kilao boyebi yango très bien. Asala 2 tours na village Kilao et créer là écoute ba problème na monsieur José Mambweni c'est lelo toyebi te dossier wana eza na niveau nini ya village Kilao. En tout cas, côté wana, Constant Mamvidila, j'espère que par rapport et comment parce qu'il y a que les députés Atou Matubwana, Basalaka équipe pour que balandela Makambwana, j'espère que bazo ba solution pour na Makambwana, ya ba village Kilao. Soki solution zo amate makambo ya ndembo na village Kilao, numéro ezali bo komela biso na ba numéro zo ya liboso to kolobela yango. Constant Mamvidila a s'impliquer lisusu makasi na dossier il y a incinération il y a ba produits périmés. Je vous assure 10 conteneurs et yaka na mboka ya Songololo. Et c'est quand administrateur du territoire ya Songololo mais c'est Évariste appelle saka autorisation et pas ya bandeko wana bayaka po batumba bakisi wana nyonso 10 conteneurs ya bakisi o eza expiré. Batumba yango à l'air libre et mikolo wana na oyebisa bino ke solo ya kisi oyo emataki na kati ya Songololo bandeko ya Songololo j'espère que bozoko se rappeler Constant Mamvidila akitaki apesaki ordre ba boma moto wana pe ba évacuer rapidement ba kisi na bango wana mais je vous assure na dossier wana Constant Mamvidila akotaki na conflit na ndeko Bilintunga parce que y a eu un inspecteur ya santé o azalaki santé ou environnement o azalaki na kati ya dossier wana ya matadi azalaki beau-frère ya honorable Bilintunga et Bilintunga qui prend le courage na likambo ya ndengo wana oyo ezali ko polluer nature na mboka ya Songololo abengi Constant Mamvidila abandi ko gangela yozo kota makambo wana pona nini yekonso bitumba mususu ezala wana pendant que Constant Mamvidila azobunde la population ezana batu oyo babande ko telemela ye toyeba ke Constant Mamvidila atelemela likambo wana pe bakisi wana elongwa na Songololo batumba yango lisusu te. Constant Mamvidila a s'impliqué personnellement na likambo oyo bayaki ko tiela biso bureau na cité Ntsele ya ba vente illicite pe illégal ya mabele bureau wana elongwa ezana bandeko o bayebi nani kolo bureau wana pe atikala na mbanzango ngote. Constant Mamvidila abunda pona likambo wana. Constant Mamvidila abunda pona insécurité na cité Ntsele bakoluna. Constant Mamvidila akenda ye moko abanga bakoluna te abunda pona likambo wana. Constant Mamvidila a participé pe na tribune populaire o ezalaka organisé na Kimpese et pa ya ndeko Toko le grand journaliste na Pesio Mbote tribune populaire wana oyebi Constant Mamvidila aya ayoka
personnellement on est à la côté mission tout ça aya vers population ayo qui fasse la population à kenda nango na exécutif provincial ayebisa ayipa ya qui des droits et toyebi est-ce que ni ne salema ki bana kimpese toyebite constamment vidi là a komisa sango constamment vidi là akenda ki pe mbangu lisusu na inga esika wapi insécurité komaki makasi bakotelaka batu vraiment constamment vidi là abandé ko lala te azalaki toujours au four et au moulin azalaki ko travailler na tina ya population constamment vidi là ye a s'impliquer qui peut makasi kuto azalaki très prudent alandelaki likambo ya construction ya mur boy ba ete bandeko ya Congo central bandeko ya Angola balingaki batonga mur ya séparation na noki oyo ezalaka côté ya Matadi balinga batonga mur ya séparation et kabola Congo na Angola kasi ndeko constamment vidi la zalaka alerter rapidement akendaka na concile mbala moko parce que côté wana bitumba ekoyaka entre ba Angolais na ba Congolais ba welaka ba limite kuna na village babengaka Noki eza sokoza na Angola ozomona minde epela na Noki constamment vidi la kenda ba solola na ba autorité ya Angola likambo wana kotonga mur esalima lisusu te kimia ekota constamment vidi la a s'impliquer aussi na mort d'homme o esalimaka na insécurité elikaka na mboka ya Kisantu pardon na mboka ya Kasangulu mutu akufaka kuna constamment vidi la akenda audience foraine esalimaka azalaka mandaté rapidement et puis le gouverneur à Congo central constamment vidi la kenda et puis constamment vidi la ba sala likambo wana organiser yango très bien le gouverneur ayaka malgré azongaka mais ayaka constamment vidi la a s'impliquer aussi na dossier ya affaissement ya mabele oyo menasaka na mboka ya Mbanzangungu na kuna na Noki na sima ya paroisse Sacré-Cœur mabeli ninganaka kuna akomisa pesango na mukonzi gouverneur toyebite sango wana akomisa esuka boni constant manvidi la abandaki kaka ko exécuter te parce que azaki na exécution azaki na exécutif kasi ye azalaki pe ko proposer bandeko boyoka constant manvidi la tango musale bandi ba koti na kati ya conseil ya ministre pour que ba débattre sur le budget ya Congo central o ezalaki ya moins de milliards o ba ministre nyoso bandimaki constant manvidi la baki non vu la superficie vu la grandeur, vu ce que nous devons faire au Congo central, moins de milliards aussi mbatté. Ramenaki Bidjouana n'a plus de 2 milliards. C'était l'implication constamment là. Eska Bitumba Ibanda. To yé ce qu'on a décidé, il y a des nord au constamment là à la fume. Bandeko Balandi. Constamment vidi là batindie epai ya gouverneur boyo kanga bien constamment vidi là ministre intérieur batindie epai ya gouverneur akende ko s'enquérir na dossier o ezalaka na ndembo nord bateki mabele epai ya ba inconnu mutu aye ko somba mabele kombo na ye Kasereka auti na est kaza rwandais est-ce qu'à Rwandais, on ne sait pas. Mais constamment vidi là, à Kitaki, à se renseigner, toquer tina terrain. Tout le monde ndenge batouana batie ba fil barbelé. Tout le monde ndenge batouana ba kotisi bantabana bango na bangombe na bango. Tout le monde voir même na batu oyo yi ba tchaki kuna na sécurité bazalaki na minduki ba okengela espace wana. To kutani na batu oyo babandaki ko travailler kuna. Babenga ki bango o sentir tonalité bateau ba ya bazalaka wati bato na ba wuta ba ye batuni bango nani kolo mabele oyo asomba mabele oyo puis bo somba ngo depuis anini ba pe sa explication ndeko Kasereka azalaka wapi bo pe sa biso numéro na ye zate afanda ka wapi ono bujaka trop parfois accueilli na Burundi, parfois Zambie, donc afanda te akende ko somba mabele partout. Pour nani to yebiti. Vous pouvez imaginer 85%, aujourd'hui je peux dire même 90% ya mabele ya village wana ndembo nord était kama epai ya mutu moko. Nsoka mutu wana zalaka commissionnaire ya batu.
Batu wana baza banani toyebite parce que na mikanda oyo tomona balobi ngai papa Kingandi na teki mabele epai ya papa point autant d'hectares na autant ba signé ya signé signature ya acheteur ba okende ko tia ngo kuna kolo acheteur kolo mabele ye acheteur ye mutako akotia signature na teki mabele epai ya papa point kombo wana batie point ya ngwana ba ke compléter. Imaginez. Et puis mabele wana esombama ndenge nini? Esombama ndambu. Babandi na no 41 hectares, babayi ko bakisa 60, si ekokoma 230 hectares. Vous pouvez imaginer mabele basombi, ba fil barbelé bandi ko banda ebandeli ya mboka ba mabele nyonso, ba clôturer ti bilanga batu basala, ba clôturer ti ba mai batu bakende ko tokaka. Ba clôturer de kiti na simanda ko batikeli bango kaka ba cimetière na banda ko sika ba fanda bato bazana mboka na bako vivre ndenge nini ba ke toka ma ndenge nini bako sala bilanga wapi. Et par après to yeko yoka ke en tout cas sika bato na basombaki eza plein ya cuivre 83% ya teneur ya cuivre za sika wana. Et to yeko confirmer hypothèse o bande ko balobaka ke bandeko wana obaya ko somba ba mabele avant que baya awa bakendaka na Belgique ko consulter carte géologique ya Congo po baya esika pe ba minerais zali po ba bandako ya ko proposer batu ba mbongo ebele soki ba pesi bango ba mbongo wana po bazwa mabele. Ndeko Mukongo pangia Mukongo ndeko yo mtu zalaka na Congo central bozali ko teka mabele lokola nguba entoto ka utekwako. Bapesaka mutu asali location asali bilangane sima ke yime bozo teka kya fwanzimbu kya taika bambuta ba ovo kya fwanzimbu kya taika boteki mabele wana définitivement ekomi ya bango soki baye ba clôturer basali état na bango. Vous pensez 230 hectares et ça combien? Un hectare ya pambe ça 10 000 mètres carrés 100 mètres carrés et kokota combien de parcelles? Il y a 20 mètres carrés. C'est quoi boteki 1 hectare mais 230 hectares. Combien de parcelles à 20 mètres carrés zakuna? Ce qui balobi bachana ba veni. Combien? Bandeko. Est-ce que tozo yeba réellement makambu ça? Est-ce que tozo yeba? Bandeko ba Congo, est-ce que tozo yeba makambu tozo sala? Hein? Est-ce que tozo yeba? Donc boteki espace où ils ont battu la ville na bango pe ekomi état 230 hectares et ça passe dossier en wana ilongolisa consama vilila nini esalimaka bande ko boyoka malam excellence consama vilila accueilli à se renseigner akutani na batu oyo bazaki lokola ba ouvrier kuna ba travailleur. Ba lobi na ye o ba lobaki les images ezali machine yango ba image ezali ozana posa nango lukanga okozwa ba image et puis ezaka awate na bombango bisike belé parce que ce sont des preuves akutani na bango ba yebisi ye keno biso mukonzi na biso yebisa biso ki asomba mabele epa ya mutu oyo aza penza donc ye kolo mabele chef de village aza impliqué. Or, comme ça m'a dit, la temps le cas qui avant tout côté ensemble pas chef du village, avant le cas à cela qui est chef du village a wangani a lobby a yebi batu bateka mabelete a ça peut impliquer. Mais tant qu'on ça m'a dit la excellence, comme ça m'a dit la akitaki à se renseigner, à zui batu wana bazala ko sala misala a matina bango na mboka. Et yo komona nake na chef du village aza impliqué ba image batindela biso ezali esika ba bando kende kozula mbongo na hôtel na bar ba opesa bango ba teka mabele na bar lokola nguba et chokaki et ça qui passe les jours wana monsieur Willy Makomane administrateur du territoire azalaki na équipe naie na kotanga bato musu ba kombote parce que parmi bato wana ezana pire petit je vous assure pire petit ya excellence wanvidi la oyo abandaki ko confier makamu nyonso à partir matadi ya benye kinga na kotanga kombo na yete amiyebi era olandanga nazolo ba bien pire petit ya excellence wanvidi la ye mutu asalaki vidéo wana o etambolaki alors apesaki yango pa ba yini na ye
na intention nini na yebité mais les lois zo sepela na zo mona kaye azo ganga tout ça zo sepela pire petit naye à s'impliquer voire même pe na makambo belé naye mais tala ninga sala ye ba traître mais ça problème té parfois le malheur est bon comme ça m'a vu là azali ko évoluer et comme ça m'a vu là tangu afandisi bande konyoso na ba ouvrier na bango tangu afandisi bango séance tenante il y avait un groupe de gens qui dérangeaient bande komoko bazala qui ko déranger et comme ça m'a vu là attaquer papa abenga ki bango j'espère que image bo mon ndeko oya fandi na sala ti veste wana yemutazwa ka fimbu yemutazwa ki ko déranger bazala ki un groupe de 4 ou 5 comme ça bazala ki ko déranger abengi bango atuni bango ah yo kombo na nani ozaka na mboka oyo qu'est-ce qui se passe ba oteki mabele awa tout ça mwana mbali wana bandi ko niye nyonso lokola yebi lokote abandaki ko niye nyonso et jusqu'à ce que comme ça ma village a etuni lobby mais est-ce que ozoye ba makambu bozo sala na mboka oyo yoka réponse à mwana mbali wana avec insolence na oloba yango na Kikongo pe na koloba yango suna lingala ntoto eto abeto voto tekele ntoto eto ngeye diambo dia kokwedena donc cela veut dire que mabele na biso ya biso soki to teki mabele na biso yo problème na yo eza wapi réponse wana énerva ki batu nyonso o bazala ki sika wana même administrateur de territoire ba notable bazala ki wana o bango ni bazala ki énervé et comme ça ma ville la mona qu'il fallait que mutu oyo to leki na niveau supérieur azala redresser fimbu oyo azwaka ezalaka mpona konuire ye te na santé na ye te preuve aneke boomona ye azali kofanda ala kimia ekotaki na mboka parce que bamonaki parce que il y avait pas de sérieux comme ça m'a dit là mutu oyo aza mandaté et pas il y a le gouverneur à province donc certainement c'était la présence du gouverneur mais bazali ko déranger séance tenante bazali ko déranger réunion bazali ko déranger activité. Et c'est là qu'il fallait calmer la situation. Et Fimbo Oyazwaki, c'est là que Batounou se dit non, Makambo est sérieux. Situation est calmée. Pe qui me kotaki a traité qui Makambo ni bande de tisuka. Mais nakati yako solola wana ah mawa mama mokolo tala tokosenga na bino nano parti oyo tokochela bino yango bolanda ba pesa mama na combien 40 000 francs congolais. Maman ou l'équipe maman n'y a pas mis colo na katiambokana. Ba payé 40 000 francs congolais pour na 230 hectares ya mabele bateka. Bolanda to kutani juste après. Mama. Kyo ba teka ntoto, ntalo ko kufana. 40 ki. 20 ki. Nge mama uva fun sabin ko tenge fuiri ko usiame nange unana kufana family na mama tu kantama kama kalako wateka ntoto agora nguna teka ntoto ngevedila venina vevuatra yuziamina mwana nkutu wavuva wazi kinadiaka yamugo tuka ya uzirekana kamu gana vua yani mwana ntete uneko mama kyo bakuvana 40,000 zina bakozasa ke nge mama ntoto akutekona mwana kaka ya batele kalala we vata jakulu tuvudu prase ya bidi bakozasa ke mama ntoto tatutekele mitatu bakozasa ntoto tutekele abo bayisu kugana mbongo eske bakotela nembongo zotabaka ntoto batetekeli bantele
chuvu ketlete andeki matosi wandeki nge mama ne tuka waizila ya fula ya kalada na waiza kuna kalala nga mpati kaya kuna yo isalwanga salas na salam pati yimi kira ka kimi kemonako yimambo angivula mana vima imana kaka mangivu. J'espère que vous avez maman wana ba pese 40 000 francs pour na 230 hectares bateka. Et puis ce qui est aussi grave, bato bateka mabele wana bana ya mboka wana me bazalaka so na mboka wana te. Ba musu ba mo vivre na Kisantu, bato mususu na Kinshasa, bazakoma porter disparu na mboka, ba yaka kaka ba na COP, ba les chefs de village, ba keyi. Lelo yo mabele mingi etekami na kati ya Congo central, bato basombi yango ba ebanite. Soki bakolo mabele wana baye balobi ke eza mabele na biso tosomba définitivement na kati ya Congo ba eta mosusu kosalema te bitumbe kokwea te soki bakongo tozali koyeba te toyebaka yango que soki force ya Congo ezali lelo Congo ezali ko résister na bataki neza na est parce que ouest eza na kimia soki ouest ezali na kimia te lelo mbele toyebite tulingate chef de l'état Fati Beton kota makambo oyo et puis nazali koyebisa epai ya bandeko nyonso Congo central mpani zamba Congo lembo kovoka loeletiko kanga tenda mais toyebi ete musapi ezali deja ya kozoka pota ezali mais to éviter pota wana epola eya kokota septicémie na makila esima nango tokufa biso nyonso c'est le moment ngonga yango totelema soki ezana mutu oyo azana kisi ya koya kobikisa pota wana oyo ezoki deya na Congo central eza consomme en ville Manuel bo pesa ye ne fiske inane ye aza mutu akoki kosala na exécutif te ya ba azwaka ba ordre ye aza mutu fo sala na décision il faut qu'il soit à la tête yaya bandeko ba député boyebi mamvidi la malamu bino batu bovanda mo mukina mamvidi la boyebi malamu bokende kozwa tatana bobenga ye rapidement au plus vite que possible aya na Congo central aya kosil sa pota au Congo central ici ezoki parce que je vous assure qu'il est le seul et la seule personne oyo akoki koya kosil sa pota wana na Congo central. Oui, les gens vont injurier, les gens vont dire de n'importe quoi, mais na oyo sabino nga na zwa ki mongongo ya kofanda na mwana mbali wana, je vous dis ce qu'il est batu nyonso babundaka pona population na bango na mboka na biso basuka kaka na prison Constant Mutamba suki wapi Lumumba suka wapi siko biso nyonso tozala kaka na mulongo wana kaka ya ba oyo ba juicière bato wana baye pona kolia mbongo to afandi na ye. Moi je ne pense pas. Donc bampangi ku Congo central bampangi ya Matadi ya bas fleuve ya cataracte les 3 divisions uniques tangu yufwe Constant Mambila a des projets pour la province. Oh, ils allaient ceux qui vont pessier tête à province. Tout le monde sera erré. Akoya, aza anjete. Akosi li sanyon sauté. Moutonyo sakozala na esengo. Lelo balongo la yi. Akenda na e. Mexico. Qu'est-ce qui a changé? Mboke zo continue. Pona le kambo ya fimbu. Biso moko toyebi histoire ya Kabila le père tanga ya ki. Lelo batso ba koma komata 4 na bana ba bis na Kinshasa. C'est grâce à quoi? Ezaki grâce à fimbu te. Muto aliboso abetama ki fimbu na mokili depuis mokili salem ezalaki wana. Je ne pense pas. Soki pona fimbu, je ne pense pas. Na makambo oyo nyonso na tangi au conseil mavili la sala. Beaucoup zoalikanicité. Bino bo mona kaka fimbu. Fimbu na pa betaki yango pona mabele ya mboka na ye te ta mususu au village natal na ye. Intérêt ya kobundela Congo central yango mutu salaki ndingwana. Puis babetaki muntu wana te po akufa babetaki juste po na kotia ordre remise à l'ordre natina nango nakomika ko interpeller bandeko ya Kulungongo ba ayant droit na Kulungongo wana bongo nakoyebisa bongo na ko s'adresser plus particulièrement et pas ya ba ayant droit na Kulungongo mais na kotanga kombo ya Mbuta kombo na ye Mbuta Jean-Pierre Makiadi, au Azala qui est installé comme président, il y a comité, il y a ayant droit
ba pesa mabele na compagnie sucrière. Constamment vili la kenda na compagnie sucrière, akenda na Kolongongo pona kendo ko silisa, ko kendo ko bongisa dossier ba ayant droit. Vous pouvez imaginer compagnie sucrière depuis eya na kati ya mboka oyo 100 ans ekoki. Et selon les informations autozoa qui ba image ezali to koti la bino yango. To koti la bino même extrait. Na compagnie sucrière soki ba sali na 1 hectare babimisaka 230 sacs ya sucre. 230 sacs ya sucre na 1 hectare. Oyebi soki ba pesaka ba ayant droit nini? Demi chassé ya sucre na 1 hectare. Boyoka bien. Bo produire 230 sacs ya sucre, bo pesi demi sachet ya sucre pa ba ayant droit. Il faut que ça change. Et ba kende la makambu ya sukali. Mais le long na kata sukali to yebi bien alcool bimaka aujourd'hui la Belgique première producteur alcool grâce à compagnie sucrière sucre bimaka et puis ba komi ko sala sous puis lubrique est-ce que yango ba kende la tant bazali ko timola mabele yango ba kende la bandeko ba ayant droit bazali ko bundana pona ba bongisa likambo na ba autorité kaka ya mboka na biso o balingaka mbongo bazo permettre te bandeko wana ya Kolongongo ba évoluer par rapport à cahier de charge na bango et excellence consama mvidi la atelema akenda afandisa comité ba ayant droit soki ezana batu o bakokai ko telema pour l'arrestation ya consama mvidi la elingaki ezala tout d'abord bandeko ya Kolongongo ba ayant droit ya Kolongongo po boyebi makambo so na consama mvidi la mais bofanda na bino kimia ndeko Jean-Pierre ofanda na yo kimia. Pourquoi nous devons rester comme ça totikali kaka ba peureux na yebisi bino ke ngonga likambo nyonso sana ngonga na ngope ngonga ya likambo oyo ekoki bandeko ba ayant droit ya Kolongongo mabele ya Kolongongo botelem bo réclamer retour ya consama mvidi la bandeko ya ba fleuve bo réclamer consama mvidi la aza remède kis oyo ya aussi sapota na Congo central nde yangwana aza pe mutu ya kimia alingaka pe makambo te dingizi limono vava ngizabulo zaisa lwasobanza lutunga nzola lutunga kimuntu parce que nzonza tuka la ndika zonze le uno nani bakiti ndando nzonza onkhato abe voilà sukadi wakitofane uno fintini fasashe kavana diako lupita lubaka swe sikriero watunga nzila wakati siria nda Kolongongo watula courant bipombe mukozo lupangu voilà. Est-ce que venez bana bafitifu bava ke no voilà mu makanda 79 ya makanda bava sikriero baka mwana do mosi tangi sikalasi tuka maternelle primaire humanité université kisa sala buku maintenant funa sikriero banki donc or votre lundi va battre banga bena ko sikriere fo bena va salaire zankaka 195 000 francs le funu oui moins de 100 000 pardon c'est moins de 100 000 c'est moins de 100 000 90 000 salaire oui alors ngakazi benga tasal lebo telemati fioti lego nguba kunani dia banza dia wata mabanza kibene babutsili ngankhalu fila tata mama oui tata mama lufila lumosi kengele vuzi danku unge ngam mfuma nginge mun mfuma vuzi vuzi ya kuyuvula nge ndandu bakati kala musikriere bon mfumu merci ndandu baka bon vene so mfumu merci nekete matondo ikuvena mudamene kimumo vovele ke banatwadi le wiki amuta basamunigi basade kutanga angangu orke wiki ngangu kakala pima tikutuvanga ngempasi mu mawonto utabova e banko ngangu bena siba kusadila mo kandi tusade cahier de charge ko bamoko maka ikuzaluaka waza yenkenge yentona edede ditumona de sivi meme tulubokele yodo ko dia ko mfumu memambu wizini mayeto en20 kuna sikriye
Et tout le monde en va aussi crier, comme c'est le mon poste. Quand des ngolo c'est to quoi yé. Le monde t'a pas fait ben mais t'a kumva na kiese. Keti kusoba. Quand des boba on tu bakuiza ngabo keza kaka. E makezidi mayetu. En tu to kusikrier. Ni salo na kia we simbanza. Yani mwana tika. Quand vous tuele kwa didi la, muda beza kuturezu de problème. Urike za lua kokwaku go ya ku guest ma want ku guest e makezidi kwa yetu kantango kasala wow kinabo tubaki dio mwesinti Mwana nti yani ndo. Endinga utebova dio kimadanti to bovelenge mamvene kiesi Voku soba kukadi ihoko no lukala dodo kolemsi bane lusanga bosuku ake mambo mbazi nkanga mene dodo kolo kusobiko kadi ndonga ikuizanga bokapiati kwake emafuta Enjangwa kele kaya elusi fadyango ngwe wawe ngangu lusamunanga bo inandi ngangangu meyeni tukula didilanga menge bo wiza ka kusikriere yoye twamazo watule wawe kai de charge benaba beba kwangangu batange basonekanga bike ya makungu lua kila ikulua kila katika tunza lende sale diambuko unge yofute no mona wazaya beba fungi beba babi dodo kodia kotai kuvutuka dia kama nima ngazumbola ngani tasamu na za yetu tuze kwetu takwenda kanti mbuta nzee wakota musukuda nzito yakuna mfudo memu kuiza nina bena ibaka kabasola ngatomo sono bena ibaka kabasola ngambwa mbona kanti twatele etre ya londo katutini ni mtu kutulo keza manto mu train poko ni mwana nti haleluya Matokozio mbuta muntu chef mvutu zako eze mono imwana ndamba salangolo biangolo maonzo yevo kindoki biangolo ya integolo la zampanzo mwana mphalanga tadi kamanu kwa mbele mfuma mphalanga tadi kamanu kwa mbele stadie ke makuku matatu malambula Kongo imono ndundu tokosilisa na likambo oyo bino baye peut-être bozana posa bosomba mabele tokotalisa bino procédure nini sale makapona kosomba mabele. Tout d'abord tango lingo somba mabele na yo okei kokutana na ba ayant droit bato bazali koteka mabele osololi na bango bayebisi yo ke mabele ezali ok c'est bon omati pa ya administrateur de territoire oyebisi ki na posa kosomba mabele boye na mboka boye administrateur de territoire akokita soit na ye na géomètre na ye soit na agronome na ye bake kotala effectivité ya mabele wana est-ce que réellement ezali bako vérifier ba faune ba flore tout ça nyonso ezana ba zamba ba mai ba cours d'eau nyonso ekosuka na te yango babengaka enquête de vacances de terre. Ce qui est administrateur du territoire amoni réellement mabele yango eza ko exister akobengisa mutalingo somba mabele abengisi mutalingo somba mabele mutu wana tango bakoya ayebisi réellement mabele wana ezali bakokita lisusu na terrain na administrateur du territoire ou son représentant bakei bafandisi ba famille ba lignée nyonso voire même ba témoin o bazali bato bazalaka nzinga mabele wana biso to wana ba limite na mabele wana bandi boye soki place wana voire même ba témoin nde na suka bakoya kosala procès verbal pour na ke bazwa mabele wana nde ba suka nango bakokende epa ya ba conservateur ba service attitré par rapport à cela. Mais malheureusement bandeko oyo basombaki mabele ya ndembo nord babandi kosomba mabele ti e kokoma 230 hectares bakenda ko consulter administrateur du territoire te tango excellence mamvidi la bandi ba menace nde bake ko consulter mbangu administrateur du territoire asaleli bango mikanda
ake ko sala enquête de vacances kasi to ko sisa na kambo o to zali ko loba na bino ete Excellence Constant Mamvidila à maintes reprises a yebisaki ndeko William Makumbani ani levant wana parce que respecter ba norme ete fallait ba banda pas administrateur du territoire bango bakendaki ko bandana na kosomba ko kosa ba villageois kosomba mais malheureusement ça les m'a quitté annulation et ça les m'a quitté ezana makamu mususu to bombi ya na kati ya dossier oyo lelo to yeko lobela bino ba dossier te pona to kota ba ranking na batute mais to yeko lakisa bino oyo Mamvidila azali. Pour terminer, fidèle internaute, bino bato bozali kolanda biso, je vais remercier comme ça sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangi, c'est depuis Nkamba la Nouvelle-Jérusalem que je remercie personnellement. Pourquoi? Parce que tant que consomme Mamvidila excellence, azalaki na kati ya musala na ye, azalaki 3 voyages en Nkamba. Comment est-ce que na Papa Simon Kimbangu Kiangani? Et tant que makambu eko kweya, tant que aeko kangama, Papa Constant Mamvidila excellence Constant Mamvidila atinda biso to kene na Nkamba na conseiller na Papa Mbodila pour que tu puisses rapport et pas à sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani to beteli li solo d'abord à présenter ki ba regret. Alors oui mawa mingi penza. Tata Kimbangu na 21 ayebisaka biso ke tokoyoka minduki masasi ko beta me tokomona ngona misuti mais ndenge tozali komona eza lokola biso moko to bandi ko ndiko zwa guerre to bandi ko ndiko zwa minduki wana masasi to ya nango et pas jusqu'à to fandaka abeteli biso li solo ya wambadi wamba ngana tango wana nazalaki nanu elenge abeteli biso li solo ya wambadi wamba ayebisi biso est-ce que boyebi wambadi wamba tango ayaka na ba rebelle ba côté yaka na nzela Congo central tango ba lega ka mbanzango nini salemaka Papa Simon Kimbangu Kiangani sa divinité ayebisi biso ba yana nganga moko azala na libele moko azala mwana mwasi mais tango ba lega ka mbanzango ba koma kisantu mwana mwasi wana a regreta lobi nzela boyeli nga iza yango te boyeli nga nzela mabe akufa na kisantu mais na suka nango aloba na biso boye bon na yoki eza problème te akangami eza problème te mais koleka nango ayebisa biso akosala même 3 mois te na boloko bakobimisa ye et lelo ndeko excellence Constant Mamvidila juste au début ya mois de mars akangami na décembre juste au fin février poto kota na mars azalaka déjà libéré yango wana le kumu pon kembo ezonge pa na yo Tata Simon Kimbangu Kiangani o yebisaka biso yango esalemaka lelo azali na poto na famille na ye mais akoya mais to sengi na bana nyonso ya Congo central to sengi na bino s'il vous plaît bon réclamer Constant Mamvidila azonga pas comme étant ministre mais aya koseli sa passe aux ezali na Congo central makambo mingi ezali tokoloba na bino eza penza ebele o tokoloba na bino asto bombi na prochain numéro mais bokoma na 089 98 78 68 4 bokoma na WhatsApp bokoma na numéro normal ba message normal numéro yango wana ya émission oyo Congo Réveil to bengi yango Congo Réveil to yekola musabino makambo ezali mingi makambo mingi Constant Mamvidila sala to lobi yango te to bombi yango mais to ko betela yango lisolo malembe wana ezaka ndambo kaka ya oyo asali na mwa ngonga oyo aza akenda tina ba mwanda insécurité akenda bisike belé Constant Mamvidila akutanaki na ba problème na ba te belé parce que bandi ko bundela Congo central. Voilà, merci beaucoup. J'espère que na remercier Bruno parce que beaucoup c'est ce temps, j'espère vous comprendre. Na sengi de sous bolimbi, c'est sous na oeleka, ezala qui juste pour l'intérêt ya ko bundela mboka. Tokuta ina mikoloza ko ya sima na même numéro, mais bo hésiter te kokoma. En tout cas, toko pesa bino ba réponse elongo na yemoko, le futur gouverneur ya Congo central, Constant Mamvidila. Bye, à la prochaine. Et vous, vous avez déjà un projet? Mais attends, j'ai un projet depuis plus de 5 ans pour le Congo central. Depuis plus de 5 ans. Ce qu'on a atteint, on a détaillé le projet, on a faisabilité na yango. Je dis bien point à point, Tina Souka. Et je veux vous démontrer avec des chiffres à l'appui pour que le Congo central est que je peux vous le démontrer. Trouve un temps, ben, vous expliquer.